FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalo na kisalo. Voilà, mbote bonjour na bande konyon so bokozo kazo la ngai frère Nabino leki muninga topé mwana na ikabana no sebino que bien aimé botunti biso mingi pona groupe Les Bons Samaritains. To banana bino banana antenne a boyebi bande ko bokenda partout à travers le monde to bozana Kinshasa. Alors désormais à partir d'aujourd'hui, lelo mardi, nous avons lancé le premier épisode, il y a film Nabiso, le téléphone mon maître. Le téléphone mon maître, il y a groupe Les Bons Samaritains de la foi TV et puis dans Les Bons Samaritains de la foi TV. Le Bon Samaritain de la foi TV, Pena de la foi TV aussi Olanda Biso. Pourquoi pas Olanda Biso sous prochainement topé tout à l'heure là na ba chaîne belé le ko la boyebi ba missionnaire kosi ba RK le ko boyebi ba chiffre 9 le ko boyebi ba Kilongo TV ba Prince Mavuba TV ainsi que les autres chaînes de télévision ou YouTube boyebi. Alors bien aimé partager tous a vraiment qu'on diffuser comme dans l'élo de tout bandi ba pièce na biso. Merci tika Yesu Masia Nazareth. Nzamba kondima nanga mokonzi pe mobiksi nzamba makokinyoso asalabino bolamu ebele filme oyo eko édifier et nazo sukisa mana ondima ke ndenge to bandi boy bien aimé bolanda ba enseignement mais na nzela ya théâtre. Oui ba enseignement chrétien na nzela théâtre. Ndenge to banda na bino na Bon Samaritain tozati lelo. Coup de chapeau na président Kosi Jeune Lion, l'évangéliste Kosi Jeune Lion depuis Mboka Bapaya. Nous sommes pas le président ainsi qu'à tous les artistes et comédiens du groupe Les Bons Samaritains. Je vous aime beaucoup et Jésus que Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, à Pambola Bino. Papa, maman, frères et sœurs, annoncez Maramonos, annoncez partout. Le long à 16h, à 17h, s'il vous plaît, l'heure de Kinshasa. 17h, l'heure de Kinshasa. La troupe de Les Bons Samaritains d'être diffusé Bino. Premier épisode, peut-être au lobby kuna, bino. Téléphone, mon maître, ça va vous édifier beaucoup et Jésus-Christ Nazareth, Seigneur et Sauveur, sera glorifié. So c'est peli nango, yaya kozangate, partagez penza film oyo pour que l'évangélisation peut enseignement. Il y a Yesu Masia Nazareth, le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, le Dieu de ma foi. Oh, Nzamba kondimananga, azakami baleta azaka yemoko, Nzamba solo, pe ya bomoi. Olingo kokana Yesu Masia Nazareth, matana croix. Ufa c'est quoi pe matasu na likolo et puis uta na likolo si matondimo soka ga zanzamba bikeko uzanzamba mai ya mafuta basinga nyonso biso yote biso ba oyo tondimela le chef et le consommateur de la foi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Yesu Masia Nazareth mokonzi pe mobikisa solo pe ya bomoy. Soyez bénis tout à l'heure à 17h l'heure de Kinshasa. Suivez-nous sur De la Foi TV ainsi que sur les autres chaînes de télévision. Pourquoi pas aussi sur les Nzambe nasali mokilio nini Nzambe na ngai na kimi Kinshasa makambu na yabe awa na poto makambu Nzambe nazongi suna mboko yo biloko ekei bakoli ekei ngai bakoli na ngai siko na zonga Kinshasa eloko nini Nzambe papa na ngai bikamni da bakosi mais bikamni bozolela yo mona nzela osanga na mboko yo mais benga na sanga na mboko nga fina nga makambu na makambu nini lisusu dadi na yaki poto na kimi bapase Kinshasa bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge ba congélateur ba télévision oyo basokolaka bilamba wana bakabeli ngai bamemi nga na agence moko balobi otie lelo ekomi lelo yaya
natiki biloko nabenga na Kinshasa ekomi o tokoma place balakisaki biso kuna agence yango ezalaka agence te lupango ya bato naya mpe kozongela bango awa nakuti baza te soki oyesika il faut se renseigner malamu mpo baesikoke yo te omoni na France mobimba Europe oyo surtout na Île-de-France agence eza kaka moko nzambe biloko ekei deja solo kaka wana eza baagence te agence eza moko ezali FB International FB International donc toto ba FB International cela veut dire Fiston Basende FB International Fiston Basende soko tie biloko na FB International yebaka yango soko tie biloko na yo lala pongisa na mutema kokita pourquoi parce que okozwa biloko no ya kokoka biloko nyonso basoka loko boko te ya mutu soko te dadi beskoke yo FB International yango awa siko biloko esekei atolakisi nga FB International yango nakosuka wapi nzambe na ngai pourquoi makambo ezolanda biloko esekei tala erne komona FB International nzambe na ngai mutuka na cheki ekei ngai komi tokisama te mbala nsima bakoeskoke su te omoni FB International yango ramassage yango moko kati tomona biloko ekei deja na ekomona FB International na beta omoni FB International yango dadi baesikoke pour rien FB International eza agence oyo ya si batindaka mpe bato basalaka nini bazwaka FB International eza kaka na Congo Kinshasa kaka te sikoyo ebakisi mpe bavoyage ya Angola lelo mpe bato bazotia meme espèce awa na France bato bazwi na Angola ebongo mpona biso to mpe baye nyonso baza mpe na mbongo alingi atinda FB International aza agence oyo aza na solution ya bamabota mpe ya mabi ya bato na FB International transfert ya mbongo mpe esalamaka soki otie na 12h30 12h31 moto azwi agence eza se moko na Congo mpo moto azwa mbongo même na Angola soki opesi mbongo awa na France ndeko na azwi aparti ya Angola apesi kaka nimero na ye nimero moto akozwa babengi azwi mbongo sans problème mosala nzambe évangéliste ekosi na ninga tuna yo boye ezala moto aza na mutuka ezala moto oyo asombi eloko nyonso oyo aza nango mposa dadilité ya kanda na kati ya FB International ezala mituka totindaka ezala bameuble biloko ya ndako totindaka ozomona awa bangungulu bakoni ya ndenge na ndenge etindamaka bacuisine électrique totindaka bajouer ya bana ekendaka boni bato mosusu batiaka biloko na bango oyo nyonso balingi ekendaka bapake ya mai ekendaka bato mosusu mpona azokende Congo aboyi na ye kosala bamai asali provision na ye soki atie deja va totindaka mpe ekendaka mituka bameuble bacongélateur babafle bainstrument nyonso ekendaka yango namoni biloko ya ndenge na ndenge awa po FB International nandimi nasali erreur kobanda lelo vi na ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa nakobanda kosalela agence FB International kuna totindaka mpe tozwaka epai ya Fiston Basende otelemela FB International faso na kopakolela ye akozapa